est-ce que mboka santé ya mboka eza ndenge soki santé oyo yo personnel eza bien bongo santé ya mboka eza ndenge et il y avait des Rwandais aussi bakufa batumama na mboka Rwandais batumama ils avaient d'abord Rwandais mais il y a aussi des Congolais bakufa ou bakota na rébellion bazikaka batumamaka na éviter sori ya sana bango ya mutwana c'est mboka. Alors il suffit ka wana kulma de suki wana te mboka oyo yaki sous règne ya malédiction oyo FCC cache ici yo siko tango yo ka ki décision wana ya mokonzo yambaki ya mondenge nga nazo sepela kaka pourquoi naza ni FCC ni cache mais en tant que Congolais on a pasteur et puis biso ba pasteur biso tana charge koleka parce que ceux qui me bandimi ototea to pas mola bango ndezi mboka eza bénité histoire mon Bible les habits mboka eza na ngobe mai lokola eza mabe na mboka mboka Jéricho moi biloko bota malamu eza ko mai ya mboka muteza mabe. Vous voulez savoir toute les réalités socio-politiques de la République démocratique du Congo? Vous voulez savoir les réalités bibliques ou encore toutes les vérités sur la parole de Dieu? Vous voulez savoir la situation de l'Église ici en République démocratique du Congo? Vous voulez savoir les conditions de vie de la population congolaise? N'hésitez pas, abonnez-vous juste sur cette chaîne, la chaîne qui vous permettra d'atteindre tous ces objectifs dont nous venons d'annoncer. Quelle est cette chaîne? Une seule chaîne vous permettra d'atteindre ces objectifs, c'est GN Fondement Télévision. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. C'est juste de cette manière que vous allez aider pour que cette chaîne puisse aller encore de l'avant et creuser encore. GN Fondement Télévision, c'est la chaîne qui pose les fondements. C'est la chaîne qui pose les bases pour une société mondaine merveilleuse, pour une société qui va en tout cas vivre en harmonie avec elle-même. Voilà, n'hésitez pas, juste abonnez-vous, abonnez-vous sur GN Fondement Télévision. C'est parti. Vous êtes nombreux pour suivre cette émission, vous qui aimez notre chaîne. En tout cas, c'est GN Fondement Télévision, GN Fondement Télévision. Vous, chers internautes, vous êtes nombreux à travers le monde entier, aux États-Unis, en France, ici en Afrique et même en Angola, partout où vous pouvez suivre cette émission, cette chaîne. Nous sommes là une fois de plus et nous allons vous entretenir autour d'un grand thème. Vous le savez que l'actualité en République démocratique du Congo, c'est les discours du chef de l'État, les discours de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État, qui a annoncé ses décisions à la nation. Alors, ici sur ce plateau, nous avons un homme de Dieu, il est homme de Dieu, mais il s'intéresse à des questions politiques. C'est avec lui que nous allons nous entretenir. Mais d'abord, nous vous demandons de vous abonner massivement sur notre chaîne GN Fondement Télévision, la chaîne qui pose les bases, la chaîne qui pose les fondements pour une société merveilleuse, pour une société meilleure, pour une société harmonieuse. Voilà, nous sommes là, GN Fondement Télévision. Bambote Belé na papa Augustin Ayimba na Switzerland, ya maman Mimi Misenga. Donc, tous on a ensemble, papa Augustin Ayimba, ya maman Mimi Misenga. Donc, suivez cette émission, vous ne serez jamais déçus. Voilà, je disais que sur ces plateaux, nous avons un serviteur de Dieu, mais qui s'intéresse à des questions politiques parce que il y a des fandango kolobake ceux qui te lobby du politique il y a un moment où la biso to s'occuper la biso. Comme on a pasteur Esaïe Manal Ndemba, pasteur Mote papa. Mote. Boni papa d'espoir. Ma santé zali pena malamu papa Esaïe boni yope. Na bien le cola. Voilà, est-ce que mboka santé ya mboka ezandenge tu une santé oya yo personnel eza bien bongo santé ya mboka ezandenge santé ya mboka ezokende lokola ezokende donc si on avait bien na tia on avait pas la foi si on avait za mabe na lobe on peut mabe
Alors mboka ezana na kata poso tozoke. Donc yo zana yo yebi na tembo parce que ça la position ni soit dans na za na confiance en Nzambe ki mboka ofeza délivrance. Jusque là mboka ezali délivré. Oui. Bon na loka mboka mboka oyo elokama histoire mona kanisa mko mususu na banda ina méditer si mboka na biso. Nathalie 1960-65 yaki kulema de sang. Pouvoir na. Toye ti tanyo soirée na Mobutu. Oui. Yaki na kulema de sang. Toye na 97 pour Moussa Kota. Afdel Kota. Afdel Kota. Bakile etanga kabate bakufa ba kufaka. Parce que tout le monde a battu bakufa même basoda bakufaka. Bana ko yebisa biso ne vérité de battu bakufaka. Tim Afdel Kota bakufaka. Na musée moko pe na musée après il y a moko musée à quelle victime. Et il y avait des Rwandais aussi bakufa tout maman na mboka. Rwandais. Batumama. Ils avaient pas Rwandais, mais il y a aussi des Congolais. Bakufaka. Ou bakota la rébellion. Bakota la rébellion. Bazika ka batumama ka. Na évité sort ya sana bango ya mutwana. Isa mboka ko. Alors il suffit ka wana kulma de ça. Et ce qui wana te. Et qu'est-il? Ils ont continué Timouza Koufi. Joseph Azui règne na pas. Joseph Kabila Kabila. Joseph Kabila Kabila. Les sénateurs à vie. Bangote na yebi pa yazola. Le kumu mbote na yebi na tana ya salaki wana. Voilà. Kulma de ça pe ça. Kulma de ça salami trop makamba lobami. Mana tanga tango ezate ko musuna l'épreuve na mote mais to yoka masola ba fausse commune to yoka masola maka to moni pe batu ba kufi ba marche batu ba kufi wana témoin biso no ba témoin to la ba aussi muke ba aussi pe ba kufi ba expert ba kufi do ba to belé ba kufi ba sango ba kufi na rena voilà ba kufi donc alors makambebele ba arrestation arbitraire et ça la même makambebele ce qu'on réfléchir sur ça au monde on a besoin de réfléchir sur cette histoire là na comprendre que moka oe ya qui sous règne une malédiction. Alors aussi comme il a confiance que mboko lingi soit délivrance tout ils a déjà délivré. Bon yo za mosala nzambe dans la zone d'Ima je ne suis pas pour ni contre mais na lelo za église au milieu des villages nazo sepela la mingi pour mon président de la République président actuel Félix Antoine Tshisekedi Fatou Betonné babenga ba pa ba yimboka ngana pesi mote pona courage na ye pona ba décision abandi kozwa mukolo o a telemaka alobi a dédié mboka na Congo na 2019 na stade de Martyr mukolo wana nzamba abandi kosokipe siko na Congo oh donc nzamba abandi kosokipe siko na Congo te Congo bana Congo no tambo na mboka bana ah papa ngai naza d'accord te comment nzamba bana le sambo nyonso to sala na Congo na bangomba na ba retraite nyonso wana nzamba bana ko ba prier wana bana ko protéger individuellement bat OK parce que mboka na biso soki nzambe te mais mboka na biso batu meto kufa to sila surtout za eza grâce na donc na mboka so to bike ba prière et ça la gâté muto c'est que azan noki mais ceux qui mboka biso to za bien lelo grâce à prière alors bato peuple congolais azaki na mboka nzambe ba protéger les sayazo ba tela ina ba difficulté ba condition mais mboka ya mongo ezaki na mboka nzambe te ndeti lisolo to yoka oya Mobutu alobaki to sona pacte satana diable bato musu balobi keza ba parole wana yango ne pesa mboka pa ya satana po to koma na po alobaka eza na discours na yemo après hier ça la délige alobaka oui il était prophète mais de quel prophète de malheur alors eza nini tango za numéro 1 makambo sozo loba eza serment il s'agit erreur wana pe mutalinga sala ngo président Félix na est oh je vais faire tout s'il fait des quoi pour mboka wezo kimia est kimia ata kutu nyonso na kosa non mutu azalaka apesa ka kimia nzambe kula ale pa ko reconnaître en côté de mboka na mboko ya nzambe mukolo wana pesi mboka nzambe banda mukolo wana Congo ils ont contrôle en nzambe. OK pasteur merci beaucoup bongo suko lelo tozana likambo ya discours oyo mokonza mboka utaye koloba mokolo ya dimanche ezalaki bongo le 6 décembre pasteur Esaïe Manal Ndemba nalingi tobeta na lisolo ya discours est-ce que mboka ndenge coalition ezalaki FCC cash ezalaki mabe to ezalaki malamu parce que biso nyonso tobeta maboko tango passation ya pouvoir esalemaki
tant alternance c'est ça les mecs qui nous sont sepelés qui bon ce que comme ils sont boni au Mboka au FCC ce que bana il soki ana écouter la président Bakal est-ce que Mboka ezali mabe na temps ya FCC cash ya coalition des ans oyo premièrement na lobby ezali mabe oui deuxièmement mokola passer sur le pouvoir neti bato abeta maboko baki na miso mukuse neti nga abeta maboko te namona ka danger mo liboso na miso molimo oui na miso molimo pe na mo expérience wana ngo c'est bon mon comme le prophète de Nilesi non na le baloka prophète de Nilesi mais na ko le balokola molimo na nzambe ezala na kati ya mo donc na mona déjà en réalité bato tozana ba on a bisa bango ça ne se fait pas et ko lega pe bien te pourquoi ba ezalaki eloko mo ezalaki mabe ezalaki likelemba mo boye bayoka basalaki yango bakasalaki on était à compte à likelemba mais grâce à nzambe oyo na 2019 président bimboka ekomi na boka nzambe nde makambo esa place on a même président azwaki pe beaucoup président mukola président azwaki pouvoir ya nzambe na kati OK donc bana mukola nzambe a reconnaître asali alliance ya yena président Félix le président Félix au peuple congolais pe mais c'est vrai oyebi sotali na histoire ya mboka oyo banda mukwana mboka ezaki na deux gouvernements moi etambola malamu ezaki deux gouvernements FCC na cash yaki deux gouvernements non gouvernement ezaki ka bongo passé gouvernement ezaki ka ya Sylvestre Ilunga ezaki ka ti lelo yo gouvernement ni donc tozaki na deux gouvernements ya omoni d'ailleurs président pesaki discours te asalaki rapport devant la nation au batineke nous avons discuté à ça qui rapport on a depuis na comment na pouvoir tala makambo na kondenge na kondenge tala na kutela rapport là il faut penser à ça qui biso rapport que bato ba déranger na si bomoni makambo simite za bango do banga qui est 5 ans na il gagne les à comprendre katika lika na moi bambula ndemuke tika sala oyo ya anima ki bosaba donc après si ce rapport par exemple après si rapport ngala na discours na nyonso bane tiazolo ba alobi tia bandi ko expliquer nenga sali faveur ba FCC 2 ans na pesi bango na bonde li bango to bo ça la mauvaise volonté base ezaki na deux gouvernements frère et toi na deux gouvernements toi na gouvernement na ba ministre ba ko obéir na Félix président Félix na gouvernement oyo banda ko obéir na autorité morale o ezaki même les sénateurs à vie do azaki président en exercice na sous couvert ya autorité morale parce que les ministres sont tous ça y est le président de la République a organisé prestation et serment ya ba juge premier ministre président de l'Assemblée nationale président du Sénat ba yina bango te donc ba na ko obéir na autorité mais parce que bango ba yebi kaza président président na bango te c'est président na bango ba ministre premier ministre za la premier ministre ya mboka Congo mais il alingaka obéir parce que nulle part cérémonie officielle chef de l'État ça chef de l'État le premier ministre boy et puis président de l'Assemblée nationale a boy président Sénat a boy tala mboka le mboka bakabula ndamu na bango ezaki na deux gouvernements au boy en émission dans le soko FCC cash ici yo soko tango yo baki décision wana mokonzo yambaki yango ndenge nga nazo sepela kaka pourquoi naza ni FCC ni cash mais ce que décision mais en tant que congolais on a pasteur et puis biso ba pasteur biso tana charge collecte parce que ceux qui même bandimi totea to ko pambola bango ndesi mboka eza bénité histoire mona bible ezabi mboka eza na ngobe mai lokole eza mabe na mboka mboka Jéricho moi biloko bota malamu eza ko mai ya mboka muteza mabe on est mboka sina Congo si le gouvernement est mabe ceux qui politique en mboka eza mabe on fait mboka ya mwana quoi attendez-vous et nous opposer les aides de nos journalistes pour y bakago mboka etambolaka na politique gouvernementale ya malamu politique ya malamu mais biso yaki na batu bazobatela ya bango et le connaissanga mabe na mission moto sala na bisaka que ce qui président agir te na absence ya bateau na prestation serment c'est que wana azaka diriger mais na yoki na sepela ki boabi na rapport na lobby net acte basala voilà c'est ça qui passe dans moté oui mais c'est sabotage mais nzamba pambola président Félix a dirigé mboka wa kufanete avec bien ce qui a ça là pour l'intérêt de la nation
aza déjà nungu nyonso wana bato bazoloba wana eza nango eloko te mpona yo oza mosali ya nzambe nga mpona nga nazomona ke nzambe akozala nsima na ye mpe liboso na ye. Ok, akobatela ye te, akobatela ye parce que aluki intérêt ya bato nyonso. Mais est-ce que nga nalobaka mpe nalobango mpe nasali débat omingi mpa bato nayebisa bato ke ekomarche bien te bakotikala kobeyini na ye te parce que bango bazalaki na posa Félix aéchoué mpo bango basali barécupéré na 2000 bato yango bolobaki wana. alors siko balinga basimisaki touche na sens ke asuka mais nzambe asali grâce se revenir ye nano ya revenir na conscience ne que non oyo tondimaki eza makambo moko ezoboma parce que eza non constitutionnel. Alors, il a fallu tous ans à la Constitution. Oui, il faut tous ans à la Constitution. Constitution, babi, président de la République, est un garant de la nation. C'est à lui, décision de ce qu'on est posée. Donc, il y a aussi une décision de ce qu'on a fait. Mais il y a c'est plein d'amour. Donc, ça sûr que ma décision est bon sambo et l'autre ok nama. Oui, ma kamba union sacrée, ma kamba gouvernement d'union nationale, ma mbwana ba kokabula pouvoir tout ça. Et puis que bilo wana pension misimbo kasi ma bamba lebele. Tout le monde a gouvernement ya Bruno Tshibala, gouvernement ya Sami Badibanga, gouvernement ya Matata Ponyo, eza ba gouvernement oyo utaka na makambo ya après dialogue, tout ça le gouvernement, dialogue, tout ça le gouvernement. Oyo pe après ba consultation tout ça, tout ça le gouvernement d'union nationale. Parce que yona miso ya kibo Nzambe et puis en tant que ancien nakata mboko ndenge moni ba gouvernement nyonso wana eleki. Est-ce que vous êtes sûr que le gouvernement d'union nationale ozoya oyezana ne salimite mais ozoya kalate vous êtes sûr que quand même il peut ça soulagement dans peuple congolais? Bon, et là il peut ça soulagement ça autorité il y a président face à la autoritaire. OK. Au milieu on se bien la dictature te moko c'est un président autoritaire. OK. alobaki na rapport na ye bino be un discours ye moko be un discours te ngape na be un discours te pas expliquer biso ndenge elekele discours c'est que loko moko oyo azo expliquer biso oyo azo ba posa na mais oyo eza rapport la pessimisme alobi akozala na rigueur ba détournement ba corruption biloko nyonso wana ba magistrature akolandelango donc état de droit état de droit ya intérêt ya yete. Il y a intérêt à président, il y a intérêt à ministre, mais état de droit, il y a intérêt à tout Congolais. Il y a maloba pété. Il y a maloba pété. Il y a maloba pété. Et le col a décidé bon. Tout ça, si manango. Donc il faut que ce slogan, il y a le peuple d'abord. Ils ont un sens dans mon pénal. D'abord, dans le monde entier, le gouvernement, c'est pour le peuple d'abord. Quand on a besoin des équipes, on a battu mon. Pour les politiciens d'abord. Les politiciens d'abord. Pour les politiciens. Donc, on a battu bazo CP la pour n'abord. Moi, je reproche même battu il y a cash. Batika au monde le la mokeza ya bango. C'est parce que le président a cash. Le président Félix Aza congolais. Azo défendre l'intérêt à tout Congolais. Alors, pasteur Esaïe, toujours poursuivre entretien na biso, mais nous saluer quelques personnes bazola na biso na Suisse na moni bongo maman Nelly Makombe Mapangula, maman Nelly Makombe Mapangula, il y a papa Thomas Thomas Mapangula, donc bambote belé na couple wana, donc bambote belé et pas ya Diacre Ignace Mena, Diacre Ignace Mena toujours na Suisse. Notre frère Exaucé Kembo na Suisse, donc Bambote Ebele, il y a Rodrigue Mafoueni dans les États-Unis, Bambote Ebele. Alors, pasteur Esaïe Manal Ndemba, tout continuer avec un entretien dans biso olo, tozanamo awa pasteur, où tu connais awa ke ndenge bato toujours que na gouvernement d'union nationale batunde basana pour na intérêt ya peuple intérêt ya mboka intérêt ya peuple mais intérêt na bango moko te et là comment ça la pas pasteur toné comment na soki ba nommer mutu ministre au moins mutu na tie ba poudre ndenge biso to tsaka ba poudre soki mo na zo examen d'état ba tie ba poudre ba fanfare ba musique donc c'est pour dire que alongi na ye. Est-ce que kolonga wana ezali vraiment kolonga te fallait mutu azala na souci à comprendre que na komi na responsabilité moko boy. Est-ce que vous avez besoin de vous faire évitez papa. Et l'équipe na gouvernement nyonso bon ata mobutu na yoka mote mais na moni on ata nyonso ya musée ko tipa na ta surtout na ta ya sénateur à vie. Au mona se ba nommer mutu banunu bato banunu na province bato territoire na ye ba sali feti ba ko remercier chef d'état parti mutu na biso.
Ça se fait seulement qu'au Congo. Mutuna bango ça raté. Mutuna bango ba dire pour mutuna bango. Oh akolo ka kosi a commissaire ministre. Te ko remercier donc bino boko ba tatanas. Ba discours nous. Aïe nous les ressortissants. Comment ça? Or que muto a commis la pose d'affaires ka passe pour prison za pemeni na ye, danger za pemeni c'est ça na ba pays nous c'est la ka. Et le konga na lingela ko tango conscientiser ka ba politicien ko ba bango ke bazala ba politicien te bazala ba homme d'état awa to ke na gouvernement ya union nationale ko la sama discours ya mokonza mboka na bato ba ko animer ba institution na mikolo ezo ya ko ko ba na bango ni papa passe l'équipe ya population. Le Gaspard. Oui pasteur. Soki otali na ba pays nyonso ata mo ba pays ya mukeo ya Afrique o esingi biswa. Pays o eza na médiocrité de tous les biso. Pays na biso za lokola logo mona na batia ngomi na ba Facebook. Jeep moko eza na ba pine belé. Mais na kati ya piqué pour na ba pine to boki met kolo piqué ba vandi mo ko sale zati. Ba pine za na ngamo na lobisi ko weza boy. Do tala potentialité. Mais tozo ko revenir te pour to tambusa mutuka wana. Otoza na to bagaza pays riche comme nous. Do avant mboke bonga, politicien nyonso fois comment alongwa politicien. Politicien ça détenteur de l'occasion. Il y a pouvoir au peuple à pécier pour alia. Mais tous a besoin. Tous a besoin il y a batu oyo ba lingi mboka. Tout bango bien ba lingi mboka ba lingi bona mboka. Bango na nde tous a posa na bango tango ju pouvoir à bandi ko exercer pouvoir na ina bo bangi ya mboka oyo tie na responsabilité. Batuana babenga maba politicien. Est-ce que bazali les sous mboko sur otali bien en tant qu'analyste otali bien en tant que mukolo pour zape mukolo ya ba politicien belé vous appelez les qui a ba politicien belé vous appelez moninga ya ba politicien belé sur otali bien na ba politicien est-ce que le ba homme d'état ou bazana souci ya mboka sur to fouiller bango penza bazali sous ba homme d'état bazana bango. OK, sauf que bazi occasion wana te il y a des hommes d'état au baza wana bazana posa mboke bonga. Moni eloko mwa mabeza nini basi mutu moko na vie na ye asomba lupango te na vie na ye aliana mufriti asomba moto te a diriger ata chauffeur à moto te voilà batie pouvoir aza posa si sa pauvreté famille na baba na mboka c'est ça le voilà Chris Zola na Grèce bambote na belé Chris Zola na Grèce bambote belé je pense que ozola na émission na biso ki toko juste être senga bino ka bo s'abonner papa Philippe Nzanga na États-Unis ozolanda biso bo s'abonner na chaîne oyo GN Fondement Télévision bo s'abonner belé papa aimé donc vous êtes belé obolanda na biso pe bo sepela na chaîne na biso maman Ladi Luna to bo sanité na Suisse donc karaté veut dire tout sepela donc chaîne eza ya bino bo sunga yango et qu'il est toujours de l'avant chaîne eza ya bino donc bo partager ba vidéo na biso pour que ba te belé ba yoka makambo ezoleka na kati ya mboka na biso Congo pe bo s'abonner na chaîne oyo GN Fondement Télévision. Voilà, pasteur Esaïe Manal Neba. En tout cas, toujours comme Anasuka, déjà, nous avons toujours comme Anasuka. Et l'oko nini, ils ont maté dans mon thème en tant que Moussalanzam, ils ont maté en tant que Congolais, Kolandi, ça ma souffrance, nous sommes au peuple congolais, ils ont mon nom. Et l'oko nous ont maté dans mon thème, au Koyukolobana Congolais, même au Bazana diaspora, au Barolanda émission, je pense que vous avez la bateau, Balana Yomi, na poto. Bipa ignos même na Angola même pe a on a dit chasse bato belé ba sepela na ba émission salaka lilobani no koyi kolobana ba imboka nyoso ngana koyebisa surtout nazala posa na lobana pona bato ignos sacré o ba kotia bazala bato ignos sacré te lokola coalition ya ba parti pris na bango basala ba fête te pour ba bazui ba pouvoir ba ebake président lobi bato azalaki na mo ba salisi ete le bango ba kende pour salisa yi le défi moko ba kende siko ba sala koleka so ba ke ko bamba isu ba sete na mukongo baneza ko handicapé donc président za pour na président na rigueur ya bato wana tala teke to yokana ki na bango na union sacré non bato baza musika ba luka bola ba yi ba ki Congo ezo dépend na bola na biso bola na biso ne eleki mutuya c'est ça
comment tu défendre mboka na biso pour atteindre le niveau oyo comment ni to ko sala mutu azana pire na yeko bakisa pona construction mboka na biso o baza musika pona baza tolo mola fanatisme mutu afati azalate mutu intela azalate meto za ba congolais biso nyonso. Voilà. Merci beaucoup, Moutou Fati Azalate, Moutou ya Modeste Bahati Azalate, Moutou ya Joseph Kabila Kabange Azalate, Moutou pe ya Jean-Pierre Bemba Azalate, mais tous à la bisognon sur les Congolais pour que Mboka na biso la République démocratique du Congo et qu'elle de l'avant. La jeunesse est dans la souffrance, jeunesse na chômage, misala les alabate chaque année to longa na ba université mais misala les alabate. Bato ba opesa misala za ba konzi bo créer de misala, jeunesse a misala, bato va vivre bien, Kolia comme en moyenne zéro. Tous en a plus de 80 millions d'hectares. Il y a des terres arabes, mais où sont les moyens, où sont les initiatives? Donc c'est ce que nous pouvons vous demander. Alors vous allez que Belé ya Rolanda émission Nabiso, pasteur Esaïe, tu commis vraiment dans souk à moins que vous en avez salué les fils Kaka Mutomoko, pour te commis vraiment dans souk. Nazo salué papa Patrick, nazo salué maman Jaël, papa Patrick aux États-Unis, maman Jaël, baza awa. Nzambe apambola vraiment bato bako comprendre pe apambola gouvernement oyo ko en place. Alors tous en posa kaka juste pour abonnement ya chaîne na biso yo na yebi ke po eza chaîne na yo moi le loba moko pa bande ko bazola na yo na lingi bantu basabonner vraiment na kata chaîne oyo bo kolanda na intégrité nyonso même ba makambe belé ya politique pe ya religion kolanda ngo awa même ngai bo mona nga mingi na chaîne oyo s'abonner parce que tous en pour ça token de liboso. Merci beaucoup pasteur Esaïe to comme vraiment na souka. Merci na équipe technique où il a accompagné Ngalelo. Une grande équipe en tout cas donc Neskens Mabanza wazala ki bongo na sima ya caméra pour na repesa bino bilili kitoko et bongo réalisation montage. Gloire Nak, mon réalisateur Gloire Nak, donc Mbote Belé, Moussala Kitoko Toko, toujours qui est de l'avant, GN Fondement Télévision, Moussala Kitoko, Borozala Décide, Borozala toujours de bonnes informations, Awa, Toponande journaliste, Toponande information, Borozala jamais décide, abonnez-vous seulement. Merci beaucoup.